tozalaki matanga suka na ye ezali awa wapi toza na matadi tobolaki Kiloski asalaki kuna matanga apartir ya Kinshasa ndenge elekaki nde lelo mpe biso mposa moko televizio tokaki tokoya toujours tosala mpe awa ndeni matanga ezolekaka je vous signale ke na mokili fo tozalaka toujours bien plein oyo eza awa vraiment artiste aokende na pe artiste azopema vraiment nde tobakake olimo na epema na kimia l'artiste aopema vraiment na pe donc na okota na kati bokotala baimage oza toujours branché mpe bosabone toujours na chaîne bino posa poto télévision oyo topesa toujours kolaccepte toujours baimage ya bien quoi donc l'artiste ne meurt pas baevre nde ekotikala toujours ndenge ya jebo nakota na kati bokopoeke toza butu donc toza butu vraiment tobai tosala bino toujours bainterview makambo na ndenge ya bien ndenge elekaki donc l'artiste asepelisi biso trop asalemaka mabien asepelisi trop yango na okota na kati toza mpe baartiste mosusu baza ebelebele ona interview tokoyoka toujours toza toujours branché toza toujours connecté na mosiko télévision check.
libanda. Mama tika nini ko?